Moto bandi MDG de TV mafuta sika ezali nga bino la grande dame mais avec un grand GK na cadre actualité bandeko babolingo to lisusu lelo na likambo ya naturel bandeko kongola suka challenge ya naturel tozomona toyebi ndenge nini réseaux sociaux oti kopela moto awa mpe ezokontinue kopela moto na likambo ya naturel affaire Ursule Peshanga naseka nano les amis bon nazala fan na Ursule te hein? Nazala fan na Ursule te bon quand je dis fan na ye te elingi eloba te ke no naza ennemi na ye non nazala fan na ye te nasepelaka na ye oui aza actrice comment artiste et comédienne oyo osala fierté ya mboka na biso oyo ajouera bien asala mosala malamu so tolobi ke Ursule ajouera bien te tokosi ou encore so nalobi ke asalaka mosala malamu te na kosi elle incarne vraiment ce rôle ndenge esengeli ndenge elongobani e napreciaka ye napreciaka comment est-ce que asalaka mpe mosala na ye. En ce qui concerne makambo ya beauté naturelle bandeko nde bato bazokoloba awa keno abongaka kaka na basuki basuki ya fo na basile na banini na baneni na banini bandeko eloko ya liboso na koloba na bandeko na ngai eza ke beauté eza relative ok ya na moto mosusu osepela na ye me moto mosusu osepela nete estce boyebaka eya na bato mosusu yo omona ye waw mais pas moto mosusu ana ye juste normal ana ye danse te eza na bato ebele baprésenta bango masana na petite mo boye natutanisa bino a vrai chéri osepela na ye ya solo amoni petite ongo asepeli na ye talobi aza ne kitoko te ou encore aza bagu nanga te de lors liboso bato fo baretenir to mpe bayeba na domaine ya beauté en tout cas ezala mwa compliqué c'est vrai eza mpe na bato mosusu oyo ok en tout cas so olobi ke aya kitoko te wa motema mabe wa motema mabe ezala o misu no eza soki ndenge nini ezala o non ye mpenza soki otali olobi ke non mwa mwasi ya kitoko mwa mobali oyo abogos abelom donc okowanga nango to koboya yango te oboya yango to koloba jamais ke no te aneka bien te aza kitoko y a des gens comme ça mais eza na bato mosusu aza kitoko ya grave te de ce qui fait que na miso ya bato ebele aobima na ye normal na miso ya bato mosusu azobima kitoko na miso ya bato mosusu baobima mabe ndenge bafingi Peshanga balobi kaza elongi mabe les amis à mon avis à mon humble avis en tout cas à mon humble avis nzamba likolo azokanga na oloba ngo te mpona sepelisa bato moko boye ou encore mpona parola juste mafuta moi je trouve que Ursule aza pas mal Mo Pesha moi je trouve que aza pas mal mabe te ape kitoko te soki ndenge nini bien mwana bato. Et puis, na domaine à beauté, pour votre information, les amis, biso tolula batuka na elongi. Muto kitoko pona ni po elongi neza kitoko. Non, et pas mundele ou encore na déontologie à masolo ya beauté kitoko za elongi ka te. Détrompez-vous. Sobo ke na liste ya la femme la plus belle du monde. Bon mona basona bazala belle de figure et de taille. So bokoti na Bible, yana bato nzamba décrit tel que Esther, tel que Rachel. Bible zoloba, elle était belle de figure et de taille. Esther na Bible azalara belle de figure et de taille. De oba bengara ba Miss. Rachel azalara belle de figure et de taille. Miss. Do zuye elongina no eza bien, ozu taille olobi wow nzambe nanga o mwasi. Sikoyo Ursule en tout cas par rapport à biso africaine de tolingelaka c'est vraiment une femme africaine apena nzoto ba femme africaine de taille ya ba femme africaine donc vrai chéri selon nous les africains minene balinga basi ya misuni te so moi c'est moi monene nde biso to po mibala ba africain boye bien surtout mibala ba luba en tout cas basi bakonda et ça passe pas. Il faut moi ça na mfwenge, faut moi ça na loboko. Donc tu aussi beau sentir que mikumba. Bon balinga ba charge. Généralement nous toyebi les hommes africains balinga basi ya nzoto. Ursule ana nzoto. Donc pour nous les Africains, en tout cas à moi si kitoko. Ana taille à moi si chez les Africains pour les Africains. Quant à elongi, en tout cas moi na bato ama bete. Ngana ebite
bato mosusu peut-être bafinge kaka po basepela nete to balingaki te ou encore par jalousie to pe po bango baza bafani ya songolo comme Ursule na songolo bayokanaka te et profiter pe ka bafinga elongi mabe. En tout cas moi je trouve Ursule aza moche te hein. Elle n'est pas moche. Aza moche te mwana batu Congolais il faut to longwana mpe na basese eloko penza ya mutu yo na ngana loba yango na après avoir nanu komeka décrire moi moke likambo beauté ko éclaircir moi moke sur la beauté Congolais to longwana mpe na basese tozaka wana na basujet moko ezanga ntina ekobakisa ni implice bandeko likambo Ursule oyo bato basaleli yango live les amis surtout na TikTok bavandi penza ko pendant plusieurs heures bana basi tala bango ebele e bake plus loin suki na beauté kate baketi na mbula bomoni elongi ndenge bimisi age mukolo koko ndenge bozomona ana kikoko nini yango eza na Ursule ata soki Ursule ana 50 ans boyeba ake azalaka pe na 2 ans azalaka pe na 18 ans azalaka pe na 25 ans donc yo oza na 30 ans ozoseka Ursule koko yeba ke okoma pe na 50 ans eloko bozoko ignorer eloko bozobosana azalaka pe na 22 ans Ursule Pechanga azalaka pe na 25 ans lelo ata akomi na 50 ans nde bozokumisa wana problème te ezala 47 soki 40 combien eya problème te mais azalaka pe mwana moke bino bobosanake bino pe lobi bozalaka bana mike bamosusu bazoclashe wana ta mosusu bayebi bino pe te bovandaka na bandako na bino bafemme seule avec wifi oza na mwa soki mwa 3000 abonnés na yo kopelisa live bandolo babilobela moto pa ayebi yo te mais au moins asala kombo aza indépendante elle vit sa vie et ake voyage akendaka azongaka teki mpe babiloko na ye bazokabele mpe na bafane na ye bomone mpe azosafishe na bastar ya minene sikoyo yo bayebi yo pata te likambo nini bandeko pourquoi bacongolaise baza boye ya soni ezaki même na bala mibali baofinga baoloba mais attendez ezala likambo nini na bino vraiment mponi makambo soni boye boni kokisa bato soni boye namoni bana basi moko bavandeli likambo na TikTok nde bomonaka bango na baza mikolo belvi wana Ursule sila bakoko ata baza na 50 ans bango moi baganye vie oui moto akolobaki sila aganye vie en tout cas aza ndoki moto akolobaki belvi aganye vie aza ndoki moto akolobaki Pechanga aza motema mabe baganye vie dans ce qu'ils font artiste comédienne babundi na bandenge na bango bakomi bisiko bakomi po bazo continuer ko émerger na bandenge na bango siko yo zo kofinga etia kwa tie ki pourquoi bacongolais toza motema mabe boye si une personne réussit dans ce qu'elle fait eboti jalousie bokomo lukelo mo ba maman bata place likambo eza te kaka po bofinga eza bizaleli ya mabe e fo boyeba ke bato lolenga bongo nzamba pambolaka bango te parce que yo ozaka naka mpona kofinga koklashe kosabote bondimaka te boapreciaka te bosepelaka te na lipambolo ya baninga Dieu ne vous bénira pas c'est pas bon et puis na nga na rappeler et puis eloko esekwisinga epo ekamwisinga ta bato mosusu baka mayele te nazoka balobi obotala abamba tatouage na lingwele na lipeka aza na lingwele batala biso ya biso bamangwele biso bana seruite tala moto azokumisa lingwele na lipeka aza pe mwana série 9 te bandeko aza mwana série 8 et puis série 8 yango na ebandeli mwana 82 mais attends na 79 ezala 78 ezala 77 na 82 et différence grave nini eza wana écart so ya ba 3 so ya ba 5 ans eza eloko te de soka ya ye bozoseka ye bofinga na 50 ans c'est que yo kala to ozokota ménopause boyebi ke bacongolaise bana baproblème serie na mitu na bango donc moto aoloba croyant ke ye aza soki na 29 ans to 30 ans elle a plus de 40 ans mais aofinga moninga soit disant moninga aza mokolo ye ana plus de 40 ans ana porte à ménopause bandeko mito bato ebele eza na baproblème serie bondimela ngai e bato bavandi na bango mpe na live baodiscute basujet ya boye baofinga na bango mpe basala bango pa alaise bavandi na bango banda ntongo ti soki erne mais non Congo il faut mboko il faut vraiment na mboka na peuple na ezala bato bakiza na badiaspora donc en fait c'est compliqué c'est vraiment compliqué que le Seigneur nous aide bandeko nanga
tobima na bassesse tobima na anti-valeur et ko avancer communauté na elo côté ba mara mususu boko betela ngo lisolo en passant bomone na bino eleki na ozali peut-être na moninga moyen te eleki nango mais ozuno peta okesa no ba émission ozuno temps ochepe caméra ezo kofinga ozuno temps obandino pe obenga na téléphone bosala mamba osala te mamba osala ezalaka te bandeko nanga tobima na bassesse elonga mpenza na yo kolobela kobetela sete yango wana to progresser te na place peut-être ozwa 2h 3h 4h 5h du temps okoto landa live moko buzoba ata soki yo te moto ozosala yango commenter parce qu'il y avait aussi des gens na se baza commenter bazoloba bazokoma na place peut-être olekisa nongonga no osala ba bêtises ndenge wana cherche à faire ou encore trouve quelque chose à faire mama osala ebele surtout ba onde kena ba mbango biso ba mama bano ata mosu na ndako na obilamba eza désordre basani salite kolamba kutu nano bandi te ma okende kolekisa ata na direct moko boye bazoloba na bango makambo ezanga ntina mabala kombi ekufi likolo ya makambo baémission ya balive na surtout ya batiktok mabala kombi ekufi ifo mona keno mito ya bato wana batrès sérieux problème moto ondima mpenza sacrifie na ye foyer na ye ménage na ye likolo ya babiloko moko ezanga ekopesa nango ata eloko te ezanga nango ata Congo nzamba sunga biso pardon bandeko nanga to changer mbula sika l'année ne fait que commencer boyebi bible ezoloba batiaka jamais nouveau vin na vieille outre donc nouveau vin il faut ba outre sika bato belé bazolela peut-être que bamambo ezo changer te na ba vie na bango eza parce que ba comprendre te que avant mambo changer faut ba moment ba banana ko changer ba vieilles habitudes ozala nango wana tant que changer te ndimela ngai vino kozaka ndenge wana osala ba sur place retourner ko esika moko o progresser te okende nulle part ata le 31 okende kosala ba déclaration kotaki jean na 21 jours to ya 40 jours na Bostra ya 30 jours ya Daniel obana ko lia to bana ko lia na pokwa mais mama tant que bizaleli na yo ya mabe wana ezaka ndenge wana ndimela mambo changer te oamuta mangala okatela mobali mangala oamuta mafinga oamuta kolobebele tant que ozaka ndenge wana to sali ba déclaration ça la ke ozano ka mokila eko changer te commence à être les changements yo bana oza changement tala penza mamuni on penza tato to vana na alinga te to asepela nango te na bunda na sala effort mamuni penza we sala ke erne soto tuta na ngana mwasi na ngai to ngana mobali na ngai elo ni nango ekeli échanger te to ekeli boso te to ebongi te na zaina on a besoin ezala moi esimbi te na mbula oyo elo ko boye il faut nini malheureusement mais toi bato esala te les gens balingi makambo changer automatiquement pendant que bango baza na tante ya kosala effort moko boye mais franchement na ebite bo bandoka vie na bino moko yemba frère na bonazala complice ya libebi na nga sœur Sandra na frère Michel Bakinda eza na bato bele baza bango mo ba complice ya libebi ya bavi na bango ebele bandeko na nga nayeka napesa biso ton conseil toli to ana mbula nini pardon toza na 2024 l'année ne fait toza à peine na janvier toza ka na janvier nan kutoke comme février te c'est possible c'est possible pe au moins un changement c'est possible pe mambo ekene na bandenge misusu soki yo moko ozwi conscience otie nzambe en tout cas ndimela ngai timbula esila otatola conscience esala bandeko babizalo ozali nango ane passé tika so okotaki nango na mbulo bongisa sinon te eza peine perdu yo ozo omonaka oza na bebe yeba ke mwana 1980 na minute oyo aoke na 44 ans misusu mpe basi bakokisaki parce que eza na bato mosusu babotama na ba janvier moi en 1981 43 ans 82 42 ans boa bana mikete série 8 bosu bokomba koko yana ba misu basimbi bakoko na maboko o 85 86 bokoli o na mwana 89 aussi okoli oza déjà na ba trentaine wa mwana mukete aussi okoli 35 ambulu eze belé bima la distraction
botika mama ko rêver ba ko rêver bozo rêver wana oza mwana mukete wa mukolo yana bato ya ba 35 ans na mito nde no solo na bino boy baza na bana ya ba 15 ans 16 ans 17 ans voire même 18 ans ana 35 ans mwana ne peta musu pasi a chezeme koko na 35 ans de yozo mona ke noza na bébé o sakana nano o lalola muki muko mususu o réaliser que tu n'as rien fait na vie tant eleki et oza pesu na makasi oza na olobite na nzoto timba ba je wana pardon to tikana ba buzoba wana abonnez-vous massivement si MDG mafuta sika. C'était la grande dame mais quand na cadre catholique c'est na bonzambe conscience ezonga bandeko mbula sika bandeko mambo sika to changer sinon te so to changer te mambe o changer nango te o nalingi bino mingi bo partager bo liker bo commenter et ça la bien makasi de bonnes choses. Merci, au revoir, bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutukang Ngulumato ebisaki bino boko sangana po boluka botombola Fachi boko kuta libanda tina kati toujours béton. Ça maman besoin de c'est Félix à peuple. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas te voter? Ah, Fachi béton. 5 mandats. Votons Fachi. Les amis, votons Fachi. Votons béton. Les grands journalistes sont rendus là. Votons béton. Fongole, fongola misu. Nalobi fongola misu. Zomona to zomona te. Soyez battu, soyez battu. Anissa Malam. Prophétie Akimba. Changement de 5e président. Zomona misala. Natuni banda Congo banda. Maternité gratuite. Enseignement gratuit. Monsieur Yoga Boy. Monsieur Omona Mamba Boy. Fongola misu. Olanda basoro diomote. Bazo pour la bazone du madé. Ah, Fachi Umela. Fachi Umela. Oleki bango. Talamboka ndenge zobonga. Omwe komi poto. Omwe zobonga bandeko. Kalade Allemagne d'Afrique. Ah, Fachi Umela. Allez tous, béton à béton. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Mwelon na mwelon. Mwelon na mwelon. Mwelon na yoki. Béton na béton. Béton na béton. Yanga manga. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Akoma mwelon. Mwelon na mwelon. Mwelon na mwelon. Jassa. Équateur. Grand Kassai. Ituri. Katanga. Sankuru. Bandundu. Congo Central. Lomami. Kivu. Mongali. Makongo. Maindombe. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Mwelon na mwelon. Mwelon na mwelon. Béton à béton. Béton à béton. Fachi na Fachi. Fachi na Fachi. Mwelon na mwelon. Mwelon na mwelon. Ça c'est la voix des coachs la grande. Diaspora UK. Béton Umela. RDC. RDC.
bana ko